La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Mbote la famille mbote bandeko nanga eza ya koyinda awa Davina Apwa akweli problème. Bandeko lelo tokolobela vraiment likambo ya Davina Apwa nazana ba vidéo moko na hotela bino o bokoyoka bino moko na matoyi na bino moko problème nini o ezoleka oyo Davina Apwa la star akweli biso so toyebi apologisation batu nyonso pena balandaka théâtre Bellevue batu nyonso balandaka internet toyebi Davina Apwa la mama millionnaire bandeko makambo tomona yango kaka na RDC na biso makambo tomona yango kaka na mboka na biso ki mutema mabe ya ba comédien ki mutema mabe ya ba fan ki mutema mabe ya ba famille tomona yango vraiment kaka na communauté na biso. Moi so bozo mona Davina aza marié mère de 2 enfants abala na ekala abala pe Davina abala congolais te mobali ne aza congolais te mobali ne azaka indien. Alors, car na barande ou les na réseaux sociaux, car na barande ou les na internet, to yo mona ba message moko et ko bima na réseaux sociaux, soit disant ceux qui prophétisent, ceux qui na note la ba message ngo boyoka. Pona nga komona mwana mwasi na koloba na mi lobinga moko non, mwana mwasi ezana mutu kaka futi mbongo po aluka aya ko bebisa réputation ya Davina na réseaux sociaux. Eza na ba vidéo moko zo circuler so okoti na page ya Davina na TikTok bomona asala ki vidéo moko Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to zali na solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergetu babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Azaki na mutuka na mobile na ye biso soto yebi mobile Davina aza congolais te aza indien alors mobile Davina alobaka anglais bana ya Davina balobaka anglais yango bomonaka ye mope Davina asexprimaka kitoko na anglais alors azaki na mutuka na mobile na ye ngalinga nazana ba preuve bozo yana tiela bino video on azoloba na bino o penza eboti banguna o eboti ba problème comme nalinga koloba pina na ba preuve bozo yana tiela bino ba preuve boyoka azaki na mutuka na mobile na ye
mobali na ye alobi na ye na anglais, il pas répondre en anglais. Alors ebenda ki moi discussion na ba commentaire bato balobi ke non yo zalaka boza lukuta eza mobali na ye te eza Gatbi, bato balobaki ke non eza Gatbi. Alors Davina pe ayaki kosala le sous vidéo moko boye pona kolakisa liboko ya mobali na ye Gatbi pazaki pembeni balebisaki mobali na ye aloba ta liloba pour que mongongo ekota na réseaux sociaux. Alors à travers vidéo wana nde ememi ndeko na biso moko ya mwasi aye kobima na réseaux sociaux soi-disant aza prophétesse aye koloba makambo moko pona Davina na otela bino borolanda bomona penza ke congolais aza motema mabe. Bino bato boyaka ko inventer ba message soi-disant nzamba alobi soi-disant nzamba alobi soi-disant nzamba lobeli yo. En tout cas bosala attention pour à lire mukilezo kendela nzamba ko frapper bino. Bino ba oboyaka na ba message nzamba lobeli nga nzamba lakisi nga boyeba ke nzambe ako frapper bino na ba message na bino oboyaka na ngona réseaux sociaux ya lukuta. Ba message na bino oboyaka nango na internet ya lukuta boyeba ke nzambe ako frapper bino. Bandeko nanga to banda ba video avant to kota pena na mama na likamba avant to kota na développement ya makasi. Alors to banda nanu na ba video o eluki makambu na réseaux sociaux pona Davina apwa mama millionnaire mama clinique ngalema. Alors na pesi bino mbote ba obolinga Ursule Botelo TV kande tolobaka bonjour bonsoir et dépendra nesika o kolanda ena ero kolanda biso ndoko yeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Pona bato bolingara biso pona bato bosepela na musala na biso surtout pona bato vraiment bolingara to bo considéraka Ursule Botelo TV. Alors ces ambano liboso koti na chaîne na biso ndeko mama ndeko papa ndeko yaya esika no sozali okoki ko s'abonner. Alors tango zo s'abonner ko bosana te activez biso cloche de notification. Cloche de notification de osala prochainement tant que tozo lancer ba image na biso partout oyo kozala otala biso mbala moko. Alors bandeko tango s'abonner, tango activer cloche de notification ko bosana te aimer vidéo. Nalinga ba j'aime na bino na loba toujours meilleure façon ko soutenir musa na biso zalaka ba j'aime na bino donc aimer biso vidéo nzambe ako pambola yo. Wana avant to kota vraiment na mama na likambo na pesi bambote na ngana mama Christella de Dios siko zali ba bisou na yo nzambe a pambola yo tozaka na sanzete siko tika biso. Wana pe to pesi bambote na mama na biso princesse Allegri ya mama Yvonne mama ya Boboto mama ya motema malamu bakoko na yo ba zozela toujours sans oublier Madeleine Akeita de mon cœur Linda Bukulu ya Balinda et mes salutations aussi na Daniela Nzongo la fille ya mama ya Exaël na Exavi veut dire la grande. Mes salutations et Sika Ozali. Bandeko to banda ba video après to ya na explication na expliquer bino eloko yango eza nini. Na zoti la bino na video ya liboso o balobi ke eza Gatbi eza mobali ya Davina te. Kande tolobaka bino tembe Davina penko. Boyebi na bino Davina azaka na ete lokwa Belvi po Belvi ndazana akipate. Bela kipate ata bofingi ata bolobi azaka na wana te mesoka bwaki kake loko moko et memi makambo na réseaux sociaux ata uti komona atuna kinaika o nzembo anani madilu esalisi mikolo baba challenge elobisi internet egangisi réseaux sociaux kapwa tunaki o nzembo ya nani. Alors Davina azana endengo wana te. Davina ayaka na olobi iye pa lobi otie totie otomboki atomboki mutu na mutu azaka na façon na ye. Preuve ane que soboki na page na TikTok bomona ke Davina répondra na ba commentaire. Davina penza a répondre na ba commentaire. Muta azaka na façon na ya linga na ebuzo bate yeso bolobi na alobaka. Olobi alobi. Ayaka pe na ba preuve na ye. Et si boyebi ke mobile na alobaka anglais. Et si boyebi ke mobile na azaka congolais te. Sko bolukaka bolobaka za mobile na te za Gatbi pourquoi? Yango bomoni azwe libino video abende libino kute longite mais azwe ka video pour nous présenter ka chignon donc mobile na bende ka chignon na suki abendi ka video kota lito ibomona nyoso wana na otela binongo awa na Ursule Botelo TV. Après na ko lancer libino message ya soi-disant mama prophétesse mama so iba futi yo mbongo bima na via mwana bato.
so bafuti yo mbongo bima na vie ya mwana bato bango baza bastar artiste comédien Davina za actrice comédienne o ajouera na ye kitoko na niveau na bango na ba génération na bango penza ajouera penza bien na génération na bango théâtre aza actrice moko aleki même mikolo o babanda théâtre kala liboso na ye aleki bango. Alors oroya na réseaux sociaux oyo lobaba bilobela okutu Davina boza na otela bino vidéo wana boyoka. Alors bandeko nanga to s'abonner to commenter to liker to partager to bandana na ba vidéo to leka. London. Tell me the official address of London. Ah, you are asking me those questions. No, tell me. Ah, dear. Just try to remember, that's all. I remember. Botolanda video ona teli bino wana azaki na mobali na ye na mutuka po video wana nde mutememi ebimiseli biso prophétesse aya oloba babiloko alobi. Davina zaki na mobali ne na mutuka baosola anglais. Alors anglais wana o mobali na ye bimisaki nde yango banguna bakoki yango te balobi keza mobali na ye te mobali na ye ko oloba bongo te eza Gatsby. Alors total asiko video o ya réponse ya Davina après totela bino video ya mama prophétesse abimi pona koya koloba mabe pona Davina. Alobi lobi makaomobo o so mobala Davina yoki eko bo mele libala mais malheureusement mobali na ye pe ayokaka lingala te. Malheureusement mobali na ye pe alobaka lingala te. Do Davina nde asalaka ke apprendre mobali na ye langue na biso ya lingala mais mobali na ye alobaka yango te ayokaka pe yango te. Sikonga na mituni prophétesse yango kala wana zalaka wapi po Davina bima star déjà kala banyo sala théâtre lelo tazaka déjà ya kala na ebite prophétesse yango kala wana ozalaki wapi ka tongo muninga bimisi mobali na ye nde ba prophète babimi ba prophétesse babimi yakoya ko témoigner yakoya ko bimisa ba prophétie moko oso boyoki bokamwa nga boyaka nga ba prophétie basala nzambe te mena lobaka botalaka esika obupesela ba prophétie na bino nga jamoko ozwa prophétie moko boye pona nga oye nango na réseaux sociaux. Pas si peu mawa. Tolanda réponse à Davina. Nous sommes là à pied dans l'eau. On est en train d'enjoy. Je suis là avec mon mari qui est venu, qui est là. Thank you, babe. Je suis là avec mon mari. Dieu. Gatsby. Toujours. On est là avec papa. Ouais, je vois ton mari. Oui, mon mari est là. Je vois ton mari, en effet, on chérit en os. On chérit en os. Just say hi. Just say hi, baby. Hello, hi. Tonton Gatsby, voilà, toujours. Toujours. On est là avec... Kabakiele. Oui, on est là avec Davina Apua et l'homme du moment. Boyoki réponse mo bato bayaka commenter na ba vidéo bolukaka te bayela bino ba preuve bolukaka te okoti na vidéo mutu oyo commenter afi a souffra fort azara marié te e alingaka kosala pona ko impressionner bato impressionnaka nini bato azaka marié te abala te akota libala bwebwe tembango bosalaka ya nini. Mutu na muta memaka vi na ye lolenge ya lingeli. Mutu na muta zo mema vi na ye na bandenge na ye. Ata muta ye kosala vantar, eza vi na ye. Ata muta tomboli ya bambi, eza vi na ye. Chacun fait sa vie, bandeko nanga. Ngande na aboso na lingana nga mutu wana te. Nga na linga mutu ndeka ekabwana nango deka baba kuku na ba famille bota. So na nga muta famille bota na oke commenter video muta ya baba kuku poani. So pena na nga muta abakuku na nga abakuku na ko kende ko commenter photo ya famille bota pona nini. Na ko kende ko commenter photo pona nini. No kende ko commenter poani boka musanga to bozaka bokena na ba compte na bango bozoke ko finga bango bino mo bo créer ba polémique inutile o moteke bino nde bosutukela bango ponga pena bonaza nga pena na
otia oplibia tanzinzi ate olongoli bilamba mi plibie yo moko nakoya te nakoleka te nakotala ngo te po etalinga même pas Eka Moussa. Alors, bato batiaki tembe, mobali nete, boye yangwana bomoni ye moko, abimise libino liboko mobali ne. D'ailleurs, mobali Davina déjà abima, déjà bomona mobali Davina, azaka na feti, ezaka feti anani, ya feti ale ya te, feti ya comédien moko boye. So bo kiti pe na ba video na ngana, irsi botelo TV, bo kiti tina se bo mona ngana bimise libino photo, ngana sima, kobimise longa mobali Davina na internet. Ye moko Davina bomba elonga mobile ne mais ngana sima ki pe na bimisi pene longi na ye na bimisi elonga mobile Davina na réseaux sociaux na bimisa ngona tsaka ngona miniature nanga na tsaka ngo pe na be émission ezaka na théâtre nini bala moka ya muta théâtre Davina kindaka zaka na mobile na ye azaka na mobile ne sia bimisi elonga mobile na ye mais na kamwa kasoki ti lelo boya ko lukela ngo polémique na réseaux sociaux ngelekelanga so ti lelo boya ko lukela mobile ne polémique na réseaux sociaux elekela kanga mutu na mutana ndenge na osela makambo mutu amoni oposte mobile na ye oposte mutu po moni ko oposte te on est dedans biso toza penza wana tolandelaka na place boya ko bimisa mutu na mutu ko bimisa ba version na ye boke luka ba prophétesse prophétesse ya kalimbo la salabwe botika ba star ba vivre calmement botika ba artiste na biso ba vivre calmement botika bango ba vivre dans le calme ezaka nini eza nini na biso pe tokoma kolekisa eza nini tokoma pe ko baye makambo ezaka lelo likambo ebimi ekundami soki o ebimi lelo après quelque temps ekundami matière ebimi to lembi toza bato tokoma pe ko lemba mutu soka kosolika na réseaux sociaux bwe eye na TikTok mutu soka kosolika bwe eluki ba challenge eluki makambo tokoma pe ko lemba botika ye avanda na mobile na ye bazaka bien na mobile ne bazaka bien na ebite prophétesse o bapesi nani akabeli prophétesse o matière nani apesi prophétesse o matière ya koloba makambo ye alobi na réseaux sociaux euti wapi nani ana ba preuve o Davina bimara na quartier na bango nani ana ba preuve o Davina ana mibali na baknana na théâtre nani azana ba preuve wana muto azana ba preuve wana bimisela biso po ngana yaka na bemission na ngana yela binyo ba preuve ngana lo baka na otika lo yate sans preuve po binyo bozaka batu mo bofinga ka trop binyo boza batu mo bolandela ka do jamais muta koyo kosa binyo ye na réseaux sociaux sans preuve alors nati la binyo prophétesse wana to yokaye après to continuer makambo ya koyinda bandeko nanga makambo ya koyinda prophétesse oye na réseaux sociaux oye koloba assumer tant que Davina pas koya na ba réponse na bino oyebi yaka na ba droit de réponse il faut assumer na mona oka na ba prophétesse na biso ba prophète na biso ya Congo na ba prophétesse na biso soka zu message ya moto soka zu prophétie pona moto directement akimi mbangu na TikTok na ebite boyeba ba page ya bato ngote boyeba ba page na bango te bozaka na ba numéro na bango te po ata so oza na numéro ya mutu te tango zu message de la part du Seigneur contactez mutu wana luka na ba possibilité luka par tous les moyens ou atteindre esi kazali luka na ba moyen nyonso ozwaye o localiser partout place yazali yo luka o localiser yo luka o benga ozwaye yo luka obenga oyamba ye na téléphone oyebisa ye message oyo
nzamba pesi pona ye mais lelo tokoma okamwa basala nzamba lelo soki azwi message pona mutu akimi mbangu na réseaux sociaux pona oluka bavue soki azwi message pona mutu akimi mbangu na TikTok aye kosala appel lancement appel nzamba lobi boye comédien boye nzamba lobi boye bongola mutu combien de messages ebima a surtout décor oh décor nzamba talisinga oh boye oh combien ba message combien bima na réseaux sociaux est-ce que bossé la ngamo mituna est-ce que bossé la nzamba solo pour muto so la nzamba ta nzamba pesi message ayana message wana na public te ta nzamba pesa ki o message wana pesa ki tout le monde ta pesa ki yo moko po lukande ko na yo o solo la na ye o yebisa message o nzamba pesi atie kati na yo pona ye. Mais si koya ko kamwe ezala nini nzamba ti o message mais yo obite message o ebotelanga visibilité message o etinda batebele basabonner na compte nanga message o esalanga grande dame tikana memango na réseaux sociaux pour à travers réseaux sociaux peut-être place aza au monde ngo bato ba ko partager les mais tant yo sali bongo combien de personnes au bazu message wana sérieux. Un super message de la part du Seigneur te. Mais tangu yo oye nango na réseaux sociaux, batubele bako yinana no muto yo memeli message. Muto yo memeli message batubele ba considérer ngo. Muto muso akozo na message muso akozo ya lukuta. Tona bazar ba congolais muso tangu yo pesika message directement yé à qualifier à considérer yango. Mais peut-être yo moko au fond de toi oyebi que message au PC ça nango lukuta. Kati na yo oyebi ke message oyo ye nango na réseaux sociaux ya nango lukuta mais ce que bato ba recevoir message wana o monte ke bo yinisa muninga bato ba yina ye mutu pe bo atali ba yini ye poni po yo oye na message na réseaux sociaux ba yini ye poni po yo muto bimisi message na réseaux sociaux ana ba belle famille ana ba famille ana bandeko ba message msu nzamba pesa rabino boluka rabiso moko na place boye la rabiso ba message en public ezaki to côté alors to landa message ya soi-disant prophétesse après to continuer to landa message alors botelanga ba j'aime s'il vous plaît partagez vidéo au partout kana na lobara tango koti na chaîne na biso so zambala liboso soki nano s'abonner o s'abonner alors zwa penza temps ya ko partager les biso vidéo o nzamba opambolo ndeko nanga partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger tindela ba ninga lien tinda pena lien na ba groupe a famille a WhatsApp zwa lien tinda mutu yonsa kota yeba problème ango eza nini o ba nungu to pe ba o ebimisi makelele na réseaux sociaux pour na Davina pour la star alors na hôtel bino mama prophétesse bolanda likanis boyo kana nubie de tango landa prophétesse landa penza bien tomi tuna est-ce que eza réalité to eza kaka koluka ba vu to eza nini pona bato pe bayebi Davina ba mona Davina e ana bato mususu amesa na ye ana elo yenge mibali te mais ana elo yenge ya vie Davina asala kada ba vidéo na pona oyebisa biso combien za millionnaire eza bato mususu bayaka oloba te lukuta kosaka ngana dutara na ngate po mobile Davina bala ande na mbongo mobile na ye ana mbongo mobile ne ana ba compagnie mobile na ye ana ba société ebele ana ba mapango ebedo c'est normal baza ba millionnaire. Pour le bambon, moi c'est mobile, donc c'est normal à la millionnaire. Mais bino boya kaka kuluka ko contredire. Bino na tembeye nanko. Tolanda prophétesse, tolanda ma prophétesse oyo na boke binyo so tolanda. Regardez très bien cette femme. Est-ce que vous la voyez? Regardez très bien son visage. Photographiez-les même s'il faut. C'est une nymphomane. Il n'existe aucune tunnel. Je dis bien aucune. À Kinshasa, qui ne maîtrise pas le dos de cette femme. Combien même qu'elle est mariée, mais elle trompe son homme comme pas possible. Comme jamais personne l'a fait auparavant. Donc, c'est-à-dire, elle le fait avec tout le quartier. Tout le monde le connaît, même les abbés le connaissent. Même le prêtre le connaît. Donc, là où ça va, elle fait. Là où ça va, elle fait. Je ne sais pas si elle prend du poupou niampou. Nassir
bouti olanda message ya mwasi oyo aye nango na réseaux sociaux pona Davina apwa. Alors batebele bazara na tembe ya Davina abala te e opena salaka mobulu e openze lateli mabe bandeko boyebi tango tobalaka mwasi na mwasi alataka selon mobali na ye. Mwasi na mwasi alata so mobali no lingola tabiloka mikusi obo yango te. Mwasi na mwasi alataka selon nde mobali na ye azolingela. Yana mibali misusu balinga basi ta mobali alataka biloka mikusi. Yana mibali misusu balinga basi ta mobali bombaka makolo, bombaka maboko, babima ba noirite. Et après mibali misusu balinga mwasi alingi na ye mwasi na ye azane libre, azana polele. Azana libre donc alata na en fait o ya lingi. Davina elateli na ye ebeta no batuma baku mais elateli na ye alataka selon mobali na ye na omona susu na video moko bazaka na tournage bwe Belleville lobine yo zongeli suko lata babiloka mikusi eboye Davina lobi Davina répondait ka bi papa azali ya linga aboy papa esi azongi alinga aboy donc c'est-à-dire biloko oya lataka ya mikie wana ya mikusi wana mobali na ende alinga aboy mobali naza mundele mobali naza congolais te mobali naza na e congolais te bango balinga na bango e lata na yo lata na onyoso ko lata bango balinga mona na nzota mwasi na ya mona na mwasi na aza mwa bino muboyebi kaka moi to utiliser terme wana jate mobali na mobali alinga ndenge mwasi na mwasi alata ndenge mobali nazo memela ye mwasi na mwasi azalaka ndenge mobali nazo lingela ye do yo ata oye ko commenter ma belle bomba nzoto lata boye eza ndenge mobali na ye alingelaka bomona amindele nde balataka bomona bango nde balataka do mundele na congolais baza ndenge moko te biso toza babantu biso soko bali nzoto na obomba mwasa bombaka nzoto mobali na alingaka biso tozaka bongo siko eza mibali misusu alinga mwasi na elata ndeti nga boye mobali na nga ata na lati eloka mokusi alingaka na ye kipaka na ye te alobaka na ye na nga lata na yo nyonso olata donc mutu na mutu ana ndenge na ye mobali na mobali ana ndenge na ye nga mobali na nga lobaka na nga lata nyonso me nga moko siko comme na misana na ngute na koka te me ya lobaka lata nyonso kolata na pekisi yo loko te donc omona ke mobali na mobali ana ndenge na ye siko bino bokamusanga nde boyaka soki alati eloka mokuse boye kofinga ye Davina mpe boye te openza ndumba po biso na culture na biso ezaka so moto alati eloka mokuse aza ndumba moto soki atiki libumu libanda o ndumba moto soki atiki mipende libanda yi o kutu nde boya bosirnoma ye banda bakombo nyonso bobenga ye mobulu bobenga ye ndumba asufraka abala te mobali nekutu abala wapi boye Davina aza marié mère de 2 enfants marié légalement donc bapesela ye mbongo ya libala mama ya bana mibale bana na ye kande balobaka mama ba métis mama ba cheveux bouclés bana na ye baza ba métis bana na ye baza kitoko a vivre un peu vie na ye ya bien donc nga na confirmer bino katanga lobaka millionnaire bokotaka na bino doute te mobali na ye ana mbongo ana basi mususu millionnaire asala na ye business te ateka na ye na balabala te mais abali akuti ba million et après na basi mususu ye moko nde millionnaire vous comprendre donc tolongola bizeli wana ke mutatie video na ye boye bobandi ko commenter ko finga yo soko yebi ke Davina zaka mobulu yo soko yebi ke Davina zaka wazaka ndumba wazalaka boye vanda na ona motema na yo yebi bongo mais za na bato musu ba yebi na bango bongo te bino bozaka so bomona mutu mwa asa mwa ba agitation na ye opena zoba opena ye moko yebi pourquoi sala ba agitation na ye on vit qu'une seule fois balobi to profiter na vie tangu toza na bomoi po soki to kufi batie biso na ndako malili esili nzoto na biso alokwa ba Thomson nzoto na biso alokwa ba soso oto liaka to kwa ba chicken tangu oza na bomoi sepela na vie na yo leka ba place onano leka te sala vie na yo correctement mela lia sokola lata po soki nzoto elembi soki okufi okei vie esili vie musu eza te
ata bomoni muto ye na réseau social ye kosala bisalela na ye botika ya sepela aza na bomoi mingi oyo babotama na ye nzela moko baza envie te ata omoni muto aye mpenza abini abaluki adenzi aseki tika ye asepela aza envie tika ye asepela na vi na ye yo nyonso kaka koposte ata olati malonga te alataka malonga te suki kuta ayebi te ayebi kolata te oyo ayebi yango wana yo soko oyebi kolata profite na vi na yo na bandenge na yo vi eza mokuse on vit qu'une seule fois bandeko on vit qu'une seule fois so yo oyebi na yo kolata lata na yo bayoji yamba moto lata tondisa nzoto na ona wolo pe palata potango okufa bakundo ne lamba ya shwa na ote vesta moweyi bapasola kango na sima po ekoka bien voile ya moweyi batiaka ngo sengle na kati or en réalité tolataka voile na sengle te donc profiter na vie na yo moto za na vie profiter tika kofinga baninga tika koluka kaka kobebisa ba réputation ya baninga yo soko yebi profiter na koyeba wana opa yebi te tika ye a profiter na koyeba te wana vie eza na ba réalité ebele bo abandonner mwana batu botika mwana batu asala vie na ye botika ye asepela na vie netango aza en vie posoka kufi nyoso esili mo asepela su na vie na ye ezate alors na yeki na message wana pona bino boye ba ke Davina za marié mère de 2 enfants muto basala ki na ye vidéo eza vraiment réellement mobali na ye po alobara na ye lingala te alobara français alobara pe anglais yango bomona ka na amour moi na ye liboso ya mwasi asexprimaka bien na anglais donc ezaka bongo. Merci beaucoup na bato bolandaka biso, bato bolandaka Irsil Botelo TV, ba bisou na bino, esika nyonso bozali kande tolobaka. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez na ba réseaux sociaux nyonso, esika nyonso zali, mema biso na TikTok, na WhatsApp, na Messenger partout, tindela bandeko lien. Alors tant ozo s'abonner, activez le biso cloche des notifications. Wananga na bion tokutani à la prochaine occasion, soki tata Nzambe a zongite. Merci beaucoup na bato partage vraiment ba émission na biso to mona ba partage na bino ndenge bo partageaka nzamba lola pambola bino joyeux anniversaire na batutu o bazo fêter ba anniversaire na bango lelo bisous bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.